merci. Hein. Guerre des religions, moko ya ba magazine na biso na bino. Ya bomoto ya tawe mayot mambi batali bongo bonzambe hein to kobatango iso ete koba na bongo be kolikunzi ya ekolo ya biso Congo démocratique na litono yango ya yambo monyo yango ya yambo pe lokola ili ko balinea premier pe article premier et kotali sabiso ete ekolo ya biso ezali bongo zamba to pe ezando ya babonzambe to ibongo na laïcité. Eli kolobete epai wapi biebobobo zambe iso ekwami wakati liango tokobikira kabongo bayi musulman tokobikira kabongo ba kristu ba buddhiste bakozalaka bayi kimbangu bakozalaka bangomba ba ainu ba tokilikili bayi makoki ya kosambela wakati ya ekolo Congo démocratique balobiete moto iso akwami bongo na bosomili ya ye bonzambe pepe kisami na mosusu atuka oyo ya moninga talatina tukolobaka ete tango tokoto kokata bodzindo ya kobikira ekolo ya kobikira mokili yango epai kokendeke bakolobaka bato iso ya mayele pe ya bwania bayeba kei to bayeba bembuki bapusani mosika bakobikira ka bomoili ya bango epai bazalaka bakomekoni kotalisa yango na esika bamokomi bakobanza ka kokoto bodzindo ya konongo soko bakei oboso to bakakemi na etamboli na bango kasi mingi pensa ekozalaka bakozonga kala bonzambe ya bango bonzambe ndi ezali bongo moboko ezali bongo moye simbi bongo makambo iso oyo ekopesa epema okati ya bomoyi ya bato babembuka to babongolo bongo ezalelionte ya mokili ye bakwami na yango totombeli biso na bino boye ipe bolandi lamu mokolo ya ibale na ngonga yetu kwa mili yango tozalaki elongo na prophète Odiko elongo pe na maître Edunam Ewawa oazalaki bongo moko yeteni ya bakristu pe mosusu neteni ya bokoko tokoto kyokati ya bozindo ya kolobaka tokomi wapi pe ngonga kani oyo tokomi na ngo mokomelo bozalaki mike ya kobenge biso ya kotuna mituna ya kokomaka bongo bankasa ya mikanda ekomiaki biso kati ya loketo mutu tokoselaka tokolobaka tango iso tozwaki tango te ya kopesa bino tango boleka bongo na nzela ya singa na etandoli ya bino ya haut-parleur pona kokanisa pe kopese makanisi ya bino yango mokomelo tokamati bokano ya kobanda na ino elongo na bino bakulutu baninga pe banengwa bamama na kati ya banda ko bokobanda biso okwami na makoki ya kobenge biso koloba mayetu bikiraki mokolo mwa ibale nani nde akwamaki na rezo to pe nani nde akakemaki na mayetu koloba mokolo melo yo na ngai tokomona mokili Afrika ndenge kotambola na kati ya malaka ye tokolobelaka Congo démocratique pamba te azali bongo mama Congo azali bongo moko ya bikolo ye soko ye alamuki te Afrika mobimba pe kolamuka na yango te okakema na yango tango molayi Congo azali bongo na makokiso na mpifo ya bolamusi ya bopesi balabala ya bokangoli pe ya kopesa bongo bosomi epai na baye ye yango tango tokobikela bolenge ya mokolo malo ya Congo démocratique Congo ekosambela mingi neteni ya bakristu mangomba ekwami na babalabala iso ya nguma mokonzi Kinshasa okei bongo na Katanga okozongo bongo na Congo ya kati to Congo central okei bongo atako na monele ekolo ya biso epai wapi bondongwani ekosama mokomi kolomelo na banguna atako okei bongo na Otuele to pe Bazuele okei na Bandundu L'église est tondi epai ni pai, mangomba est tondi epai ni pai, ba Christ ba tondi epai ni pai, ba mosquée ba musulman est tondi epai ni pai, ok catholique kolobate, missioni pe kopekisate, néo apostolique ezali kuna ba ba témoin Jehova bazali, kobikele ke batope ya mormon, ba kwami na kati ekolo ko démocratique ya biso, bande kope ya bahai fois bahai, e kwami pe la kotete ni esere kuna ba kosambela nzambeli ya bango, bande ko ya dewei bazali, kobikele bande ko ba ina shaumba maikari bazali bandeko ya Rose Croix bazali motune kotuna mamokolo mwalelo tokomi wapi
na babonzambe kili pamba te soki ekolo ekosambela mingi esengeli biyano pe eya mingi na kati ekolo yango kasi tango tokonongo tokobikela bomoi ya kongole olenge ya koyi mokolo malelo na olenge kongole akokanisa mabanzo mayo boso ya bato dolenge kongole akozanezeli ya bomotoli ya ye yango totunaki motuna tokomi wapi bongo soko tokomi epai tondimi tokomi ebongo tokomi ngonga nini pamba te mokolo mokili azalisa mokili na mokolo pe na ngonga na yango ekozalaka na bakasa ya bapaya babikelisi biso to calendrier ya romaine babiete mokolo ya yambo to mokolo ya lendi mokolo ya mardi kino mokolo ya yenga pe kwami bapesi mikolo sambola kati ya manaka mabango ozongi na bangonga balobi pe ina ngonga ya yambo to pe 1h 2h 3h 4h 5h kino ngonga ya 18h minuit bapesi biso kasi bomoi oyo tokobikela lelo motune tunami tokomi wapi tokomi pe ngonga nini o tokobikela mokolo malelo maloba epai na bino bato ya mayele bokwanda biso na kati ya ndako bokwanda biso na kati ya banzela ya singa na mikili ya poto bobenga biso na lokolemo emotia mi osi etando eke na bino to pe numero ali affiché na bar ya écran na bino na lokota linga to ko bongo libungu tulu tuku mwambe na moko tuku libwa na mitano pe tuku mitano bakisa mokama minei na zomi na mitano Eli koroba 081 95 50 415 oye komami wana soki obengi biso okamata biso to ibongo en direct to koyamba yo pe to koyoka makanisi na yo ozali mo Kristo benga biso ozali bongo bouddhiste benga biso ozali musulman benga biso ozali bongo pe moto ya katoliko ba Kristo biso bo benga biso bato ya rêve benga biso to ko luka solution ya koyimisa Afrika epa ekoyima ko malelo tobikela balabala nini toleka balabala nini tala libota na yo epai yozali bozali da bonzambe kombela kati ya ndako moko bozali bato ya kimbangu bozali ba msusu papa bia ngala sambi ya kana katoliko oyo kuna libongo moto ya missioni walobi te ngai nazali moto ya bima totala sika libote kotambola olenge kani kimia ezali tope kimia ezali te na kati na biso na bino elingi koloba tokomi epai nini ndeko moko ina nzela ya singa to bandana ino na bango pe sima na yango tokokoba lolenge wana ndeko milengele pa ozali allo mbote ndeko bengi biso api kombo nani na bengi bino na commune Sele kombo nani obengi biso api loba makasi kombo na ngai Marie José azala commune Sele eloko na lisatu na boye mpona nini ndeko wana banoloba na televizio azofinga katolike azofinga baeglise mosusu eske katolike eza maison mère aza na droit ya kofinga katolike ya kanisi eglise na ye wana so eglise de noir so eglise de nil nde yango wana kebikisa mboka na biso apesanga réponse soki apesi réponse te biso tokolandela ye sika oyo tango zali komona babonzambe na kati ya Congo démocratique bonzambe nini oyo esengeli na bato balanda ndeko akei tolobi 081 95 50 415 ni koloba libungu tulu tuku mwambe na libwa tuku libwa na mitano tuku mitano pe mokama minei na zomi na mitano soki obengi biso nde okamati biso opesi biso makanisi mayo na oto kolobela mamotebo bonzambe kokumba biso na makambo etali bongo politiki te kaka kumba biso na bonzambe pamba te ezali émission guerre des religions ekozala bongo malamu mingi ndeko pichuma te be okonda biso kuna na kati ya commune ya Nsele ndeko pédicure Cédric Epala mama Rosa pe lokola ndeko Bobe Kikombo ndeko Balistar pe ndeko Nzoma Bosunga Gaël na kati ya ndako okonda biso epai ni pai obengi biso otalisi biso bonzambe na yo otalisi biso epai tokoyi moko mayelo ozali kosepela ndenge ozali kobikela bomoi to pe ali komona yango bokeseni ezali ndeko Duname wawa alobaki ete bango nde ba Kristo babibisi mokili ya kati ya mokili ya se ndeko na biso ozali kibongo papa Odiko bokomona epe mwatango sikbi kolanda kozana na biso awa ye alobi ete ezali bongo ba binzambi oyo eyei nde bomimboka kasi bango bayei na bo Kristo esusu eye ekokangola mboka mokolo mwalobi kutu na ngai ekolo ezangi bolingo moko na elo Congo démocratique na mabota na biso boyokani ezali te tango kovanda okotala okomona ete boyokani ezali te na kati na biso bato ya politiki bakokamba ekolo moko na elo bondongwani ezali makasi biteni iso ya Congo démocratique
ekomi na oyo ekomi mokomelo kokamata kaka exemple ya Congo démocratique te hein soko okei pe ata kolibanda ya Congo yango toti koloba ete bikolo iso bingumba iso ye ekomi na kati ya Afrika okobikela ezaleli ya bayimboka ekokende kobalana ekokende kozala lolenge moko lokola libabe to pe lolenge kani oyo ekomi na kati ya mabele na biso benga biso ozali bongo libre ndebo bakala kota la bino ozali bongo libre ya kobenga biso tokoyamba yo komela biso tokotangela yo soki na WhatsApp mwene ino tofongoli yango te kasi koba kokomela biso tango tokokamata tango tokotanga yango pona kopese yo biyano mpe kopese yo maye oyo esengeli kozala na kati na yango toali kosambela mingi kasi po nini bolingo ezali te toali kosambela mingi tozala na tango ya kobeta tolo ya koloba ete nzambe penza koyoka biso Congo démocratique motune etunami nzambe akoyoka losambo na biso butu lokola boy po nini bolingo ezali na kati mabota na biso bolingo ekwami te na kati mabota na biso bato bakosambela bangonde bamoyibi bato bakosambela bangonde bato ya bokabwani bato bakosambela kimia ezali na kati na bango mabota maladi na maladi epai nepai okei na loboko mosusu kuna bolingo evani na kati ya bato te epai nzambe azali balobi bakoyebaka yango bakoyebaka epai nzambe azali na kimia ndeko mbiye ayemba yango aloba yango ete epai nzambe azali eyebanaka epai azali eyebanaka pole eyingelaka kati ya bato bolingo ekovandaka na kati na bato bakolobaka ete akotia bokeseni na baye oyo bakobila ye na baye bakobilaka ye te wana bakristu bibilia etai biso na olenge wana kasi ndenge komona mokolo malelo babonzambe na kati ya Congo yango bolingo ezali to bolingo ezali te 081 95 50 415 ndeko kobipete komela biso ata ko SMS na yo tokotanga yango ekozala makoki ya komepa na biso papa odiko toyi na kati ya etando na biso kata mekolanda tokopese bino tango ya bokamati biyano na bango koba na mituna na biso kasi ngonga na ino ebele mite nana posa kosola na bino bayiboka na biso epai nepai ozali mo Kristu ozali musulman Eklezia na bino na kati ya bele ya Congo démocratique na kati ya Afrika ozali bongo mo Kristu mangomba bonzambe na kati ya Afrika na kati ya Congo démocratique ozali bongo bouddhiste na kati ya Congo démocratique motune tunami tokomi wapi mokolo malelo tokomi wapi pengo ngani tokobikela ndeko moko melaki biso mokanda poso eleki alobi ete ya azali bongo wuta na engumba Bruxelles na ekolo Belgique ya lobaki ete ya solo ete mayebo koloba ezali oyo elongo bani pe sengeli kasi pasi ya ntema miangai ezali ete kobikela maye papa na biso akwami na kati etando akolobaka ekopesa ngai bokai na kati ya bomoi to pe kolembisa ngai ekopesa ngai somo pamba te mokolo akoloba makambo lokola moto akobanza ata kopasi ya bayi Kongo te na lokota ali français ndeko mosusu pe akomelaki biso wa abengamaki na kombo ya ndeko kama existe mosengo ye akomaki na olenge ye totanga yango na bokuse ata komaki lokota ali français. Alors bien si le Congo est en souffrance, c'est parce que vous avez négligé vos ancêtres pour être agro de la religion étrangère. Mais les karmas existent. Qui ont trahi seront trahis. Ils condamnent le Dieu des ancêtres, mais quand le mal arrive, ils sont les premiers à recourir à leur tradition. Pourquoi avant de se marier, chez nous, il faudrait passer par la coutume et l'église revient au dernier. Wana de kwa komela kibiso motuna na eteni wana bande koso komela kibakasa toko banda kotanga yango moko sima ya mosusu kasolobiete mokomelo ozaki na bosenga ya koso na biso mokolo ya ibale na ngonga yo tokwamile yango benetando ye topesi yo makoki epa yo zali na Bruxelles ozali bongo na Paris ozali bongo na Londres na Washington ozali bongo na Yamoussoukro ozali bongo pe atako na Port Harcourt ozali bongo na Durban ozali bongo epai nepai ozali bongo na Yaoundé benga biso tope komela biso tokotanga yango na mokolo mwa lelo tokobakisa koloba na biso na bino ete guerre de religion ekopesa kabalabala na bandeko nyonso ozala bongo na lolenge kani olingi koloba tali bonzambe na yo benga biso tokoyamba yo tokosangisa yo na moko ya ba religion esusu pona kosola pe kokoto kati ya bozindo ndeko diko mbote na yo prophète diko papa soni topesa yo shalom shalom elinga koloba nini ezaka mbote kaka ndenge bapesa la kala munoko ya monoko angele bato ba juif shalom elingi koloba kimia ebe ezala na bino kimia ezala na bino
tobengisi yo lelo ndeko Duname tobengisi bangote pona bosenga ya ba téléspectateurs to bandeko bandaka biso na botosi na bango. Okwami liboso ya esambiselo mokolo mwa lelo oza devant justice ya population o balingi kosambisa yo na makambo yo lobaki mingi bamoni yo lokola moto kotatabana eli koloba zali kokela confusion kati na yo moko eteni mosusu lobi eto ibongo mo Kristu oyo kobundela bo Kristu koto mosusu komi na yo moto ya bokoko koko na bazaka na enganga zaka na ndoki nde yo ba obikaki makambo yewana neteni mosusu okokende pa ya fumuki mbangu bali bayeba yo zali bongo longembo to zali nani. Merci mingi ndeko Sony Nzambazwa lokumu pona réponse yo esambiselo nalingaki nalobawa eza guerre ya religion te guerre ya croyance te o émission guerre des religions kobongo la biso kombo ya manaka te nalingaki naloba boye guerre ya croyance parce que ngai naza religieux te mais nayebi bonzambe ngai natalisaki batu mpe naza kotalisa batu ke bokoko na biso ezalaki na nguya makasi koleka mindele te nde natalisaki ke koko na ngai meme bokoko lelo bao baza koloba toza na bokoko baza ata na nguya te parce que esprit meme ya bokoko wana eza koaccompagner bango lisusu te nde natalisaki awa yo nde kozolanda nga ke koko na ngai azalaki nganga azalaki nganga munene me ngai na minimiser pouvoir oyo azalaki nango malgré bapesa bato mosusu mpo na ye komona église ye kobebisa puissance wana koko na yo azalaki nganga totema na ino esika ye wana oza na makila ya nganga na kati na yo ekotambola kati ya yo pamba te ezali mokitani ya koko na yo nsima na yango makila wana esi obimisaki yango nyonso ebimi otie ya sika mpona kobongola makambo nalekaki délivrance parce que il faut oleka délivrance po nzambe afanda kati na yo nzambe oyo asalaki nga ngolu alekisaki nga nzela wana nazala mpo na minimiser puissance wana koko na nga azalaki grande puissance ata banganga oyo balobaka lelo banganga namona nayoka te me namona ye te me nayoka makambo na ye azalaki un des généraux de ngongolu tete oyebi ke bango ngongolu tete mindele ntango bazwi kongo mobimba batikala kozwa batetela te batikala kozwa batetela yango bonaka batetela balobaka ke batetela ne sont pas esclaves tobundaki na bamindele soki oye komona lelo fonction publique eye kotelama fo koyebaka histoire force publique eye kotelama na nzela ya bangala banoko na biso bangala balobi bango nde mitu na bango lokola batetela bazala bacourage lokola batetela nde baye kokotela bitumba ngongo na mwa justice na ye bakoko na biso koko bazaki kopasola nzela aminimize bango nde balashaki ye nde bamundela akangi ye nde bakokoriri batetela nde naza koyebisa bango tokoki kokanisa te tozwa mundele kaka monguna na biso te moto nyonso ayaka kozwa yo kokolonize yo akoluka abebisa yo toyebi meme soki baanglais babritannique bakolonisaki États-Unis d'Amérique mais lelo na niveau États-Unis d'Amérique akomi est-ce que bakanisaka oyo bango basala esclavagisme eza bongo yango moni o balobaka tozonga na pouvoir na bokoko est-ce que bango bazali soutenu na même puissance même esprit ya bakoko wana nde natalisaki bandeko parce que ezalaki kaka mpona nde natalisaki bandeko na lobi mpona koko bakoko eza esprit ancestral na esprit ya nzambe le Dieu tout puissant le petit Dieu sont là et les grands dieux sont là ngai na enetando esi manaka nanga koyaka lokota li français te lobala nga lingala molimo ya bokoko ezali oyo ezosala parce que yango omonaka bakoko bazwa bakisi to ya nini koko na ya koya kotalisa ya alobi tala kende ozwa kisi nzeto oyo sala boye kozwa resultat oyo parce que aza accompagné d'esprit tango akosala likambo wana amoni réalité mais lelo esprit wana ezalaka na biso lisusu te okobenga esprit molimo wana okobenga lokota li français esprit na ye wana okobenga ezalaki ya mabe to ya malamu ya bonzambe to ya bondo oui parce que mabe ezalaki mingi mabe
ezaki mabe mingi. Ezaki mingi mabe. Boko bonzambe te. Eza Mozambe te. Bonzambe la kisini. Mozambe veut dire pouvoir à mokelilo la PC. Oyo azako se manifester kati na batu. Mais parce que même tozala kati na église to délivrer ka batu. Okomona mususu pas esprit ya koko na ye efandi kati na ye. Wana ezaka lokuta te. Yoka. Non, eza lokuta te. Ça c'est vrai. Bokela te. Non. To mona na yote moto bolokoti moto abimi na tando bien te na zaki na aveugle te yoka na yino soko tie tembe to kotia malilingi ya bokosala kalenge wana. Bopesi moto mbongo boyebisi ete amikosa yi mokakatani pona $100 ye amikosi na miso ya bato benyango miracle. Boko kwesa moto akoloba na kati ya ye koko yango agboloki ye ko bolo to pe akovanda karakati ya ntema mia ye po ete abimisa mongongo boyoka mongongo na kati ya monoko ya mwana wana. Yoka na ibsa yo. Biso yo tango mutu asala ka miracle abelela ka nzambe miracle mona naka. Mutu meme ya ye bakate. Ngai na sekusa bibembe combien na kombo na Yesu. Yesu wapi? Yoka kasi. Kasi keko Yeshua Hamashia. Oyo ba crucifia ki wana, o ba bomaki ye, oyo azalaki ressuscité. Wala mosa bibembe na mboka na bino. Bato bazali témoin. Oui ba vidéo nango. Papa. Nazala ngote parce que moment wana biso to préparer que ça pour na osala succès te. Basi bazalaki bakata ba trompe to na bondela ba bota. Bibembe wa msaki na morgue. Yo kaka si papa. Ba morgue est-ce que mutu momoni tango mutu asalaka nakati na bonzambe eza ba principe eloko ya liboso kondima tango za kondima bengi ke papa odiko nazali na maladie tel problème tel otie kondima la nzambe langa okomona okobika miracle ça j'ai vécu ça donc yango na minimisa force ya ba Dieu de noir bo oyo ya bokoko parce que comment est-ce que papa Soni ngala ina ndako na yo na beti yo beta yo kangambana na yo mwana na yo mwasi na yo nyoso ya yo na piye yo yango na kei na bango mundela ye na mboka na biso abeti malgré pouvoir biso tozalaki abeti biso apanzi biso makambo na biso nyoso abebisi memi biso tina bombu tilelo ba mususu bayeba même Afrique était pays ni na uta po ba changer ba kombo na bango koko na yo anganga yo kolanda mokoko yo ezalaki affaibli oyo ngai ya bonganga église ebebisa yango mboka na ngai eza opola na lomela bakutala etamba akonga koko nanga fumbo otombo naza descendant ya bato wana mais oyo batikaki lokolo héritier église eko bebisa pouvoir na ye oyo azalaki lekolo héritier papa na ngai azalaki héritier te mais batika la héritier église eko bebisa diko ngala lobake pouvoir ya bokoko wana eleki église eleki Yesu na lingi na zongela mokona elo toza quand même na discernement bokoko basale eloko ni nambuka lokola ye komitika na esambiselo ya bandeko bakolanda yo tozonga na boboko ya makambo lobaki poso oyo tokwamili yango mokolo ya ibale olobi ete bonzambe yo kosambela bokristu yo kosambela ezali na bokesei na mangomba ya bakristu ekwami na kati ya Congo démocratique. Effectivement. Katoliko ayaki na Biblia na kati ya mboka ye, katoliko nde atangisaki, katoliko nde alakisi bato bomama na botata ya Kristu na kati ya mabele ya Congo démocratique. Église ya réveil ekoya na nzela ya ba Osborne, ba Kelibongo, ba église de réveil mokonelo etombwami kumu longoni na lié Haydin Habala Alexandre oyo akelaki bongo fe pakonza ya malamu e boti bongo ba bonzambe na kati ekoli ya biso yo yei awa pe ko bete tangwa lobi to la muse bimira kati ya mboka ya yo na kombo ya Yesu oyo ba makana ekulusu kuna yo zalaka to pe na bite soko zalaka ekote ni wana kasi yo boya ki bango awa lobi ete okeseni na bandeko yiwana oya yo ezali ya nini. Merci beaucoup papa Soni. Okutana kina yango wapi omoni Yesu ye moko alobaki ebele bakoya na kombo na pe mukolo wana na koloba ete na ebibi note parce que ezali original na o ezali piraterie o ezali déformation. Comment ngana zoloba Yesu oyo nazo salela azali acteur politique. Il y a parti politique nini? Non. Mais azali ki roi des Juifs. Quand quelqu'un s'appelle roi,
Ah, c'est proclamé qui le lokola na bino. Ami lobaki pambate avandaki na ngwenda bokosité. Mais démarche na consistance ezalaki nini? Ezalaki politique. Nation na ye eza c'est Israël. Tango abotami age Gabriel ayeko yebisa Marie. Na pesa ki même alobaki na Isaïe. Abi Marie, moi no azakati na yo. Bakobenga ikombo Yesu. Ya mibale bakobenga mwana na Nzambe. Ya misato akoherité trône ya koko na David. Bible tozoloba eza histoire ya bana Israël. Ndenge batambolaki na Nzambe, ndenge pe bayaki kobwakisa Nzambe. Donc ezalaki histoire ya biso te. Eza ya bana Israël, bien sûr. Mais tango Israël ba rejeté parce que c'est un Dieu de principe. Nde ayaki ko visiter Mokili, en particulier ayeko pona mboka Congo. Ngai nazalaki moko na bandaki ko ndimate ke Nzambe alobaka lisusu. Ngai parce que naiko comme appelle la religion, ou ya ba bengi témoin de Jéhovah. Kuna bandimaka lisusu te ke Nzambe alobaka. Dieu a tout parlé kaka na bana Israël. Biso alobaka te. Mais ngai Nzambe akeko benga nga na Angola na Saurim. Bato bayibi Saurim, bayibi Angola bayibi. Bato nyonso même la terre kanayibi départ ya ba makambo na ngai ezali ewuti na Saurim na Angola. Oyo zomona lelonga na zala plateau. Nazali moko na zoti atembe. Mais même lumière ekomela kingai na mungongo na Nzambe lumière elata kingai naza crédit na kena lingomba na ngaba prêcher ba Nzambe o wana za satana Nzambe alobaka lisusu te nazongi pe na crédibilité wana na koma ko po ya ngai ko ya kondima ngamoko nazo na témoin ya événement na incrédulité bongo mutu mususu akosala ni ndi Nzambe ibisinga alobi na tindi okendo fungola bandeko na omiso ngape langage yo moko moto kufa misu oke fo bande kono misu excusez au moins langage ya Nzambe pour comprendre yango isaka il faut ozala na molimo osanzo ngai na bobi Nzambe yo siko tindi ngai na ke do fungola bande kono misu abita papa mwana problème na yo ezali ko fungola miso ezali kolongola mutu ni ignorance wana boso na yo na Nzambe mais ngai na kolobela soki na yo kaka mongo na Nzambe so na singa kolongola Nzambe ayeko yebisa ngai alobi kolongo aveuglement eleki makasi ezali aveuglement spirituel veut dire aveuglement spirituel wana satana ndi ayaka ko entraîner biso na kati na aveuglement lelo zomona christianisme même na ba dictionnaire ba ko yebisa OK religion à Jésus-Christ. Christianisme n'a jamais été religion n'a jamais été religion à Jésus-Christ comme le moumbisme et comme ezali doctrine ya Lumumba doctrine politique ya Lumumba mais lobby bato mususu bakomi ko bema Lumumba bakomi ko la religieux na bato bazo la Lumumba lokola acteur politique lokola ba politicien la doctrine naye na bato bazo salela Lumumba lokola le moumbisme lokola une religion na la sala nzela ou azo salela Lumumba lokola religion ou bien aza ko salela Lumumba lokola politique wana kotuna nani yonde nazotuna yeye kotuna ngambi na bato ikasi yo ko répondre yonde ngana yambi kotuna mituna ngana ya tanga pesa mingi ikasi pele ko nazotala ke ngala ke seni po christianisme oyo eda de formation aba romain christianisme eza c'est doctrine politique et kokaki ko sauver mokili ndelelo kimia parce que y a un kimia kokaki bitumbe kokaki ko zalate maladie kokaki ko zalate kufe kokaki ko zalate tolingi to zongela bonzambe akala oyo mutu akokaki ko kufa te Tata Odiko, badeko na biso epai nepai, prophète Odiko iye oyo bolukaki bosengeki ya yawa akwami okati ya bino, mayibiso to koloba ezali oyo bopeki to loba epai na bango. Zali mo Kristo, zali bongo moko ya baiki mbangu ya walongo benge biso, zali bongo moko ya vutuka fana pambu mvidila, to ali bongo longoli ya biso na bino, longoni ya mingi na koko ya suka mboko wana biso na musika. Tokozonga epai na yo mayo koloba soko tokoti bodzindo okosala bongo zunguluki okatili ya yo okosala obakobela lokotali français mea culpa eli koloba okokamata bosoto okolatisa baninga yo komi petro lokola mosantu pambate boyi oyo bo Kristu ya yo ekopesa bomo ya molai kasi babaki yambo nde kopesa kufa ezali bongo lolenge ya batetera boninga konganzama na makambo etali bino te to ize makambo lini te problème ezali na bonzambe esukaka te bonzambe emataka kaka yemo konzambe wana soko tango akoya nzambe tango ayebi ke bana nanga bakakemi odiko kendo fu ayebisa kite banguna na ngai
baza bande konanga basala musala na bango po bayambisi bato Yesu. Mais Yesu yango po asala akoki jamais ko sala na bokonzi oyote, il faut salima na bokonzi na Nzambe. Bokonzi na Nzambe nda pesa kinga pensée politique ya théocratie. Gouvernement Nzambe tango ekofana na mboka Congo nde bolamu na Nzambe mo parce que toza ekolo o Nzamba pona kolongwa Israël o Nzamba ko se manifester puissamment. Mais comme bango bayokaka ba Nzamba za kotinda te. Papa Soni bokoko esala biso eloko moko te. Ndeko alekaki awa alobaki awa o retour à l'authenticité. Mobutu alobi retour. Mais est-ce que vous vivez qui ne ce qui te commis le boy si na retour à l'authenticité que recours à l'authenticité à Mobutu ne fungola kinzela non il faut que le baka la version tango ba makambo yo yo zongele pende kwa kasingala zo oliaka fufu te oliaka fufu oliaka ngwele wane sabi lo natuni motu oliaka ngwele eza la rapport na connaissance natuni okoliaka ngwele yo katozongi motuna na kotuna ya biloko na kuta okoliaka pe biloko na bino batetela okoliaka te naliaka okuta pe na salaki nani aramba yango moto aliboso na lobi bongo esuki biso natuni nani aramba ka moto aliboso ngala yebiete ezali koko na yo oyo koboya mokolo mwa lelo koko ngala boyete na lobi koko azalaki impuissant par rapport na bokoko ya bamindele bazalaki ba impuissant na pesio tango ata bazoyo kangake bako comprendre que ngani na zolo ba solo na zo défendre po ba mona ki pasi ndela nyokola ki bango yo kende sikoyo na bokoko nayo avosala kende ko coloniser France kende ko au Rwanda yango moko ezoko ka siko France komi wapi na ngonga oyo voilà c'est ça le problème est-ce que yo komi wapi c'est pour na kola kisaki oyo nazali na eko fungola bandeko na bato ya mangomba nyonso ya chrétien ya ba Kristo Israël ekomi wapi siko na ba Kristo pete to bwaka ki pouvoir na biso et pas ba panganu il faut to récupérer pouvoir to tambisa mboka na bonzambe nini hein bonzambe kaka nzambe ya Abraham Isaac pe Jacob nzambo asalaki na Israël ayaki atalisi yo puissance yoka okangi peuple ya Poni na bombu na Egypte aba africain to kanga ki ba Egypte ba Israélite wao ngozonga makambo ya Egypte kasi nde foko kolo bake bonzambe wana nde visiter biso pona to anéantir oyo nyonso ya mundela memela ki biso bana Israël bakata ki mer rouge ya solo bakatisaki yango ko na Egypte mer rouge ezalaka mer rouge ezali papa na ngai soki babi na yo sans fleuve Nil Egypte ko nini so bolongoli fleuve Nil na kati Egypte ekotikala nini na lobi na tuni motuna ekotikala nini mer rouge ezala séparation entre Egypte mer rouge ezala koto nini ezala koto nini entre Afrique na poto ke ko lukato moni yango te na kati Egypte kuna ezali oto moni na miso kuna mer rouge ezala kate mer rouge ezala kate ezate kuna na kati Egypte na Egypte ezala kate ba na biso epai ne pai bakoyebisa yo na ngai fleuve Nil nde ezala kati Egypte non est-ce que la Bible lobis nilité a cité nilité mais ban Israël bazindaki ban Egypte bazindaki na mer rouge ya molimo mer rouge ezali natali sota na carte okota mais carte wana ba est-ce que mer rouge ezalaka te na tuni yo na kati Egypte mer rouge ezalaka te makambo nyonso na zolo eza makambo lokuta est-ce okondima yango mokolo moko ete nakosaki bana na Nzambe lokola mo Kristo mer rouge ezalaka te bande ko wada biso epai ne pai tokolobi bavongo libungu tulu tuku mwambe na moko tukulibwa na mitano tuku mitano mokama minei na zomi na mitano yango etia mine sekende ke na bino to pe numéro ali affiché na barre ya écran na bino li koloba 081 95 50 415 kondo musée di na bala moto na nguya makasi atelemaka mokolo moko neteni ya Kivu ye akamataki emoniselo azalisaki bongo Nzambe malamu na kati ya mabele ye Alexandre di Nabala akendeki mokomosu na ende kobatisa bato mai yobe moko etikalaki ya bangando ye asengaki na mokolo mokili ete pesa balabala ete na batisa ba oya yo balobi ete bangando ebimaki na mai ekei kovanda na kati ya zero kino abatisi bato asilisi bangando bazongi yo bi bokolo mayelo bo Kristo ewana ezana litomba moko te bakosa ki bato yango yo na théocratie to kei ya ibale to kende ya ibale
batambuluko ki bayaki na kati ya sango malamu bayikilo mokolo malelo ba patriarche kilikili ya bonzambe ye ya bo Kristo ya bolamusi bo Kristo basali makambo miki okati ya ekolo ye batelemisi bakoka bamonisi bakufi miso mokonelo biete yayikilo kuta na bango Ecclesia catholique ye pesi bato bobakelasi yesu tangi ata ko mabuku kotanga bango bakomi yango mingi yo biete ya mabe oyo ye ina yango obatami pe ovandi na nini. Merci beaucoup na motuna na yo. Na yipsa ko ke bonzambe elandisamaka emataka. Tokomia oba baya wa lokola ndenge tozomata ba classe. Soko lobi okomi na université, okominimiser ke na lekaki na école primaire. Finalité na biso nyonso tozosala eza bokondi na Nzambe. Bokondi na Nzambe te tozozela tokota. Po bokondi ya mutu ekosimbaka te. Nde mission église finalité na ngo eza bokondi na Nzambe. Bango basali ba miracle, basali nyonso. Na kombo na Yesu, il faut basala. Mais siko finalité na biso lokola église, tala mboka na biso eza ko se perdre. Sikoyo bato bakomi ko tourner regard na biso pa regard na bango pa na biso basali na Nzambe. Biso comme basali na Nzambe, nous apportons la solution. Tango Nzambe atindi mutu. C'est que solution est la ngambo ya mutu wana soki boyo ekoli atindi mutu finalité atindi loko ngai atinda ke dina balate parce que ngai na lobi ke étape petit lelo na bible wana mosakolaliza kaka moko mutu na mutu azosala neteni na ye na mission golandisa mandenge Nzambe atindi mosakoli ya kasoki oyo batindaki liboso asilisaki mosala te to pasi ekomi batindaka ya mibale to ya misato akoyaka bebe na kati ekolo mbala moko te yo ye na tango nini oyo ye na théocratie ngana ye na tango ya Nzambe kokokisa bilaka na mboka Congo pona bokondi na ye kofanda bokondi na Nzambe oyo etabisaki na bana Israël efanda na Israël yango Israël ko na bitumba na Palestine kuna tata mais est-ce que Israël azali sous peuple ya Nzambe te ndenge bazali wa yoka na bisayo ndenge bazali wana 10 tribus portées disparues etikali ka moi ba lévite na ba juif muke les restes sont portés disparus. Est-ce qu'Israël wana déjà constitué Israël il y a 12 tribus? Non, pour raison ya désobéissance na bango incrédulité na bango mabe na bango Nzambe panzaki bango ndenge biso Nzambe pe ayeko beta biso bakanga bakoko na biso bakende na bango bombu tout ça pona nini tokoma na oyo biso tokomi lelo tokoma biso tokomi lelo na tuna moko pona yeba bonzambe na yo ya solo bakoko ya biso ya yambo basalisaki mokili oyo ezali banani bakombo na bango banani bakoko na biso ya liboso oyo babotaki bonzambe babotaki biso yiso na kati ya mokili kombo na bango banani ngai na yebi ndenge bible ezotangisanga mais na tuikali kotuna Nzambe te mais Bible ezotangisanga ke Adam na Eve yena yebi pona kutaki ata livre moko ya bokoko na ngai te oyo ya kutalisa biso ke arbre généalogique ko banda Adam na Eve ti boy oyo naza kolanda muke kuna nazoyeba kaka ke Adam na Eve ozape kondima yango bongo nazondima po Nzambe a contredire ngai liloba wana te a contredire otangi yango pe na molai obikeli yango bosolo na bikeli bosolo sikao na kati ya Biblia tango Nzambe akeli Adamu na Eva babotaki bana mibale non basaki na bana ebele oya yambo abotaki na ino nani non omoni na lobi ya yambo tango baboti Bible ezolobaka bana mibale Kayina Abel na kei kaka na bande na ino wana mibale Kayina na Abel bongo tango Kayina bomi moninga na ende kone Abel batikalaki bana boni basaki Adam na Eve basaki na bana ebele Bible ezolobaka motuna na tuni na ino yamba kotanga balandaki tango baki na ino bango ibale kulutu abomileki bongo leki kulutu wana atikalaki ye moko te kulutu te atikalaki ye moko te Biblia cité na bana mibale wana nde Bible ba cité bokozala ta bana 20 pour Adam na Eve bavivaki 930 ans na 900 yokanani bambulo bango bavivaki 930 ans et sali que babota bana ebele na bakoko parce que les loso qui tolobi à travers Israël a constitué une nation 400 ans mais Adam na Eve sala calcul 900 ans 400 ans bana bazalaki wana bango basaka na bomo ikaka bazala bomo ikaka amonaki kokolo na nzoto nini
nzoto kaka oyo to ya mande ko mwaza nzira singa po di ko to ko zongela yo allo oh là là ndeko akei zongela biso to bendi penda suka so bosiki bozi biso na tango ya bolandi boko benge biso kaina iki kobala kaina balaki kasi na mokolo oyo kolo mokili yako beleye to pe yako lakela ye kaina lelaki alobi ete ko etumbo pesinga eleki makasi mingi ko banga ete bato ewana soki bakuta ina ngai bakoboma ngai bato ewana bazalaki wapi pamba te bango bayaki bana yango to ko zongela to ya malande ko na nzela singa allo allo Unde kombo to bengi biso api kombo nani? Allo. Ana biwa komina ndile ngai ko. Kombo oui ndeko lobi nini? Na biwa ya. Kaka wana mo mali ko ro ba profet wana. Donc ali ka tuni. Ndeko akei alobi to bendi pena suka to komi ko benda suka kati ya manaka na biso bobenga biso ndeko alobi abita to ya prophète wana le kalusu na émission wana te to ebite pona nini ndeko mosula nzela ya singa allo 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 ya suri mulu mbote ndeko bengi biso api kombo nani na mbone ka nina peso sim ndeko akei bobenge biso to bokomela biso ko sabala mingi te etando etando to bino tango bobenga bozaki tango ko benga te to komi ko benda suke longo na yo motuna ya bokabwani kaina balaki mwasi abotaki bana kasi balobi ete abotaki na eseka ekindeki ili koloba ete lisolo ya Adamu na Ewa ezalaki makambo ya lokuta awa yo pe ye na yango kaka lolenge wana Théocratie ekosenga makambo nini po ete evanda po kimeza na kati ya mokili oyo toko bundala mokonelo papa bana bakonyokwama Afrique ekonyokwa makasi tango boko tala bango boye soko bosolo boye na yango te sima ya liwa ezali wate boko banga te bakulutu loyi bosamba mokili ya molimo na boloko ya molai na kosenga na peuple congolais po oyo ezetando muke makambo ezebele makambo ezebele ngala ko sepela un jour na ko salisa conférence sur la destinée prophétique ya nation na biso et ko senga ete na bakonzi na biso ba congolais toye ba devoir na biso tozali ko omoni soko oponi mwasi ke na ko bala yo mwasi wana nde ozotie la zuwa koleka basi nyonso Kongo aza mwasi nzamba sa pona mais bisala sala biso nde tozokoma na niveau oyo mais ekosila kaka ekosila théocratie ekosila la théocratie ekosila totondi yo botondi toka batandeko ya suka po toka bwana toka manaka allo allo bonsoir mbote ndeko bengi biso api kombo nani na bengi bilbino na commune Ntele mbona ngana tesi matimoya makanisi na ezali ndenge nini papa na lobi boye mutu oyo azoloba aye bato bible ba italien batia bible oyo kutaniza kuna kutani eza na bible po oyeba ke Adamu na Eva aza bato liboso te yeba ke kaye epai akendaki bato bazalaki te ye mwana liboso po yake mutu akenda kobala mwasi wana autaki wapi soki ye mwana liboso epui bato motu bakenda kokuta bautaki wapi soki Adamu na Eva bango bato liboso koneke bible eza lokuta matondo mingi tata na ngai totondi yo botondi bandeko na ngai tobendi suka papa Odiko pesa numéro ya telefone ndeko alandi yo epai nepai pe maloba bokabwani pamba te tando ezali bongo ngonga. Merci beaucoup ebele ya koloba ezali mais ezali kambo ya ngonga nalobi pe eloko moko te olobi eloko te nalobi eloko moko te mpo nazali ya bintuna obanda kopesa ngai nalobi ate eloko moko te mais nasungi bino na numéro soko kozala yo moko na moment moko tuna ba mituna nyonso kolinga na ko répondre yo numéro na ngai yango oyo 081 657 95 66 081 657 95 66 voilà obengi papa Odiko apôtre Odiko apôtre révélé André Odiko. Ça va. Totondi yo botondi pona mbala sima tokutani kasi yo meka koluka makasi pamba te Egypte ezalaka bongo na fleuve Nil kasi mer rouge ezalaka te kuna.
Bande koranga eto bendi suka za kibongo esengoli ya biso onte ya bitumba ya bonzambe guerre de religion to la bongo boso bwa bino na momesano ya kozala bongo na bande ko ibale ya mangomba pe bonzambe ibale to isato onte etandoli ya bino kasi mokoma yolo lokolo esenga kibino ete mote bulukaki ayano na mituna na bino to bengisa kiye na litomba ya bomemi bongo to pe ko memi ya lisusu botosi bino na etinda pamba te to kozaka bana misala mabino soko bino te etando au parleur pe malaka ye e kozalisa masoko moke totondi bote mingi longoni na baye baso twanki biso epai ne pai ndeko pichuma tebe longo ndeko pedicure Cédric epala epalia pe mama Rosa mbote epai na yokuna to pesi mbote mingi na baya beni pe bobe kikombo balistare boni bonite Mr Amos Kwanzambi liso ya bonzambe ote ya etando ya haut-parleur na kati ya manaka ya bolenge libongo manaka bande ko raso kimike pe ndete maestro bazalaki lelongo na ndeko baninga na biso oboko eba pe bobikira bango na tango toni matondi mingi na DG Mukendi pe la moko DG Rico et pa ibolana kibiso boko bakota kolanda manaka ya haut-parleur télévision na kuta na bino mokolo yenga na ngonga ya 15 diko ba dimanche 15h juste toko sala direct elongo na bino elongo na ba musulman pe bandeko ya kimbangu ozali kolinga ozala na biso elongo tozala ka mokolo ya mardi to pe mokolo ya mibale na ngonga ya 15h vendredi 15h pe mokolo ya yenga ozali musulman ozali bouddhiste ozali bongo moto yiso ya bonzambe benga tokoyamba yo na te manaka ye on parler télévision soso ye akola musa kabiso na tongo butu lokola moyi na bolembute na boyinga te kasi na bosolo tokotani balasima. Zambeo nakao Boso mwindo utande wapio Nga oyofa Aebisi mayo sa mondele Asima na yeti Dondo Ata muna eva Bangonde mindele Nadikaka muna